Nazali nesengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwa mibino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino pasi pe na République démocratique du Congo pambate maye o makoleka ezali penza malamu te bandeko balandi Congo bia biso ekei na lolenge oyo elongo banite Congo to boy distraction bandeko nazali kozongisela bino video oyo ya mona mboka Jean-Pierre Bemba. Monsieur Bemba, est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir autour d'une même table des négociations avec le président Kabila? Non, de toute manière, moi je dis il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, tous les Congolais, pas simplement avec le président Kabila, l'ensemble de l'opposition, les membres de la majorité présidentielle. On ne doit pas être des ennemis, on doit être des adversaires politiques. Je suis un adversaire politique au président Kabila, donc là-dessus. Et nous sommes insérés, nous le MLC, dans une opposition républicaine. C'est-à-dire que nous siégeons, les membres de mon parti siègent à l'Assemblée nationale, siègent également au Sénat, au même titre que les députés, les sénateurs de la majorité présidentielle. Les discussions sont là, sont âpres, sont souvent très dures. Merci na équipe technique ya Océan du Congo, pena balandi banso. Bon s'abonner massivement à la chaîne de Libération pour que vous de citer pour avoir sensibiliser, to conscientiser, to mobiliser, to salaka éveil patriotique, to longolaka peuple congolais la bolema, équipé pour la télé États-Unis d'Amérique, manananga kunya dolanga, yanga mokonzi na Angleterre. Bolandi bongo bemba la bokebi bonso. Wana mwana mboka na azalaki na no congolais. Pambate batuna ki Bemba na likambo oyo etali basolola la tina ekolo la biso Bemba andimaki kosola nana wala nde na azalaki congolais kasi lelo mona mboka Bemba Gombo alingi ko distraire biso po ete ba balkaniser mboka en plus na ba technique na bango ya mabe ya baloki ya bayini ekolo Congo kasi abe shole na koyoka ka pe makambo wana alala kite pe baye ba catholique bayoka ki nkanda lokola ngala ko nkanda sika kilame je de talo take tumba kale konto boklelo konde fam pekato tozona nos réponses ya abe shole. Réaction de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko aux inepties de M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication du gouvernement de la RDC. La Senko a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la Senko. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la Senko et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église catholique tient à son engagement à promouvoir et à défendre la paix dans notre pays. Il est donc inacceptable qu'un homme public mis par des considérations personnelles
et une animosité manifeste envers ses concitoyens s'autorise à défier la raison, le bon sens et le respect dû aux institutions. Par ailleurs, il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'Assemblée nationale devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire toute la lumière sur les différentes allégations et en tirer les conséquences de droit. La SENCO exhorte les fidèles catholiques à prier pour les concernés afin que l'esprit de paix descende sur lui et le détourne de la violence dont il fait la promotion. Dans le souci de protéger l'opinion nationale et internationale contre les manipulations grossières et de préserver les acquis des efforts communs de paix, elle se réserve en même temps le droit de saisir la justice. La SENCO réaffirme sa détermination. Distraction de la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. C'est lui qui fait la paix, prépare la guerre. Conscientiser, mobiliser, paix, éveiller conscience. Et se soulever. Botele ma poète, tobunde la nation nabiso, ezali patrimoine nabiso, valeur nabiso, paix qui bobiso, richesse nabiso, paix bozui bobiso banso et la linde na Congo. Donc tokoye kondima te bakambia lo kuta boyebaya. Bemba azana sérieux problème na libota la ye na Jean-Jacques Bemba. Tolanda ki biso banso Jean-Jacques akolela la pinzoli. Soki Bemba azali incapable ya kokabola ba bien oyo ya salite kasi papa na Jano Bemba personname. Oyo atiki pona bana nyonso azali komela baninga mususu combien plus fort ya ko aider nation congolaise. Akoloba la libota na ye, il a accepté l'inacceptable ndenge accepter la République démocratique du Congo. Alors tous ça a besoin il y a distraction mes frères et sœurs congolais. Oyo ezali tonté ba maman missionnaire na plus trondé na mboka nitababe il faut que yo motope ba koka lumumba. Maman nanga la chabienne maman sociale na akene. Oyo ezali sous tenté to la pongi. Oyo ezali tantôt telema to telema. Bolanda la goma lolenge nini ba chasser pa utusi katokoloba nini. Ndenge ba bengani ba tuti na goma. Toloba ba wili ngoma nde ba ko sala mosala malamu. Tope awa la kata capitale ba ko distraire bato. Bino moko bozwa bilili bongo boye ba nini bokoloba ba commentaire. Aba bayomba watusi walianza shuka kuanzia leo asubuhi. Wako natoka mvilima ya Saki, Karuba. Wako na shuka wanaenda Goma. Hakuna migulu, hawana na gari babato, jo wanateseka naanza kalibira ziko. Ni mugulu kumugulu kabisa. Sasa tunajiuliza kama wanashuka wataenda mangambo za Bukavu au wanashuka wanadarudia kwa Rwanda au programme yabo ni nini? Parce que depuis nanga alikufa nao bashaanza jiogopa hako. Iko saa mwisho hapo inafika. Ndio vile. Ezali kokende kozonga la ngambo ya UDPS libomano partout balobi likambo ya wampanga ekokende bongo te pe bato ya Kabuya bazali bobele ko intimider bato pe bato balobi lelo libeba UDPS na ebisi bilo limete ko katana mombele ko katana yolo ko katana ngabe ko katana lembe ko katana pamba te
batelemi bipai na mipanga balobi lelo nde lelo bwalu baditunga biso tokokufa pona ekolo Congo parce que biso tolingi vérité ebele pe bakei na bango na ngambo ya Kabuya ezali likambo ya kokamwa na yebisi bino décision finale ya Kabuya vali bobele kimia lelo bato bali kotombola ye babi Kabuya avait raison Kabuya zonga po ete likambo ya IDPS Augustin Kabuya akokoka yango te. Est-ce que c'est vrai que mwana moko Augustin Kabuya akokoka te? Oyo bazali kokomokumisa baninga musu balobi ezali bongo bato ya Est. Est-ce que moto oyo ya Est azali moto ya Congo te? Pourquoi binomoko IDPS bozali ko balkaniser mboka? Est-ce que moto ya Est akoki ko diriger te? Est-ce que bandeko ya Est bazali ba rebelle? Tope bino nde boali ba rebelle parce que tozomona ndenge bozoboma bato. Nini bolingi bolakisa biso la kati ya Congo? Mobutu abunda li bitumba ya 44 multipartisme pona kotia République démocratique du Congo ezonga moko tata moko mama moko ekolo moko mokonzi moko boni bino bolingi bokabola mokonzi akoma ya bino masha mumeno bongo baninga mususu bango nde bazali na Congo te ekosimba te distraction ya lolenge oyo ya kobalkanize mboka kokaba mboka tolobi biso banso bayib kongomani totelema po tobundela ekolo ya biso kasi bandeko na ngai bino moko boyoka pe bolanda nini ezali koleka la République démocratique du Congo océan te kasi boyoka bino moko. S'il vous plaît, chers compatriotes, regardez tout le monde ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ça, ce sont les étrangers qui se donnent les luxes d'enlever même les rails pour construire. Quel malheur dans notre pays. Les chefs de l'État, vous voyez ce qui est en train de se passer dans notre pays. À Kinshasa, nous avons déjà un problème de transport. C'est l'unique moyen de transport. Donc, les trains qui peuvent désengorger les voiries urbaines ici. Mais ces gens se donnent les luxes d'enlever les rails pour construire en tout cas. Monsieur le ministre de la Justice, c'est ça un dossier que vous pouvez vous mêler afin de mettre l'ordre dans notre pays. Ça ne peut pas se faire, ce n'est pas normal. Ça c'est impossible mais vrai. S'il vous plaît, cher ministre de la Justice, nous allons nous mobiliser pour mettre fin à cette histoire. Veuillez quand même prendre vos responsabilités en main parce que ce n'est pas possible que ces gens se donnent les luxes d'enlever même les rails. Aussi longtemps que tout ça n'a pas de problème, il y a un embouteillage dans Kinshasa, train de moutoko s'il s'est marqué un embouteillage, mais tel ba rail yangoyo. Ezali entré ya jebe balunguli ba rail. Ezali donc entré donc penena mosquée. Ceux qui ont boyebi Kinshasa bien na boulevard boleki boza presque penena Guado place station Ezalaka vers magasin. Voilà. Vers magasin. Voilà ce qui est en train de se passer. En tout cas, chères autorités, nous vous appelons à prendre vos responsabilités. Parce que nous, les peuples congolais, nous allons nous mobiliser pour mettre ces gens hors d'état de nuire. Vous aurez des problèmes très sévères. Ce sont les Indiens qui se sont donné les luxes d'enlever les rails pour... Bande Konanga, ezali ya pasi pe mawa. Tozali ko kena biso la kosukisa po tolobaki tokosala éveil patriotique. Nzoto bandi ko ya mwa moke kasi sengeli pe to pe misanzoto Guillaume Ngangu lao tokobengana natina yete to sungana poete océan azwata mwa miliki. Merci encore une fois la Juka Am prompt rétablissement na yo le number 1 ya océan de la presse congolaise. Gauthier Boulaye océan de la presse congolaise moninga ya Juka Am na kozela gâteau. Maman Célestine, na papa Michael, bilo bozali yangai, moi gâteau ko sala ngai bien. Moi na mère de Brino, il y a océan de la presse congolaise en Autriche. Je dis bien moi na mère de Brino. Il y a océan de la presse congolaise. Ah na lobani joyeux anniversaire à toi, Lik Makanaki prisonnier de Jésus pour être ngano to libana ya sanza moko. Biso na onde to fetaka elongo na lobi joyeux anniversaire na yo oyeza mwana biso te kanzambe alola abatela na ebiete okotato la nzambe pour être misala malamu ezali bobe na ngambo lao atako baloki bazali koya pola kokabola biso kasi bakokoka te po eseka to uti ezali lelote touta nde mosika pe bilembo bizali nazali na kolika ete Lik Makanaki prisonnier de Jésus tokobengala ndenge tozalaki. Merci na Nico Tamutunga partout bozali ba mama ya moto mojali moto mokozima makate. Assalamu alaikum na mama Jawa pe ba mizilima na biso boli bongo na South Africa na mboka ya Gilompinga bino moko bolandi pe boyoki ya suka ekozala nde somo
bako buka bako bebisa bako tikela nde bapaya batonga bomoni wana ngambo ya lai boni moto akolela lobi nini bino bozali kosala gouvernement incapable incompétent bozali kozwa ko punir bana mboka ko déstabiliser bana mboka ko rendre bango babola po bo enrichir bapaya oyo ezali politique nini ok na mboka nyonso mopaya azalaka na droit lolenge moko te na mona ya mboka kasi na République démocratique du Congo ezali bongo contraire bango bazali kopesa nde bapaya privilège banyokolo bana mboka bazanga misala bana mboka bakoma katanga bana mboka basouffrir na kati ekolo wa bango moko oyo ezali likambo nini yango tolobi na bana mboka partout bozali bo revendiquer ba droit botika bongo te boyoka ya kamo lisusu pe ya somo kabuya tokomi na suka tselanga video oyo déclaration ya bakongomani buka biloko batu boza ba champion mais ko bon santela bozo sala eloko te mais tale ba obe biloko batu population nyonso baza a balengisa bana bana ba ba classe mais babuki biloko na bango ko nzela ya pamba nzela to oleka to oui o bon sa nzela te pourquoi ça sert à rien pour déranger population on va intoxiquer population pour rien c'est pas bon. Papa, na bana maison bébé na ngala 6 mois. Lelo l'état sali biso surprise. Or que biso tozali bosse ekiti bagi. Baba ki bosse ekiti bagi ba aussi baté mais na comprendre te. Et en plus ba lo ba teke la mo chinois. Ba longo li biso po bacha chinois ata bino moko. Yo da sir ke bote la Chine. Ba lo bi ke ba teke la chinois biso ko cha sanité chinois ko cha propre. Ata yo moko. Toko makolela fiwana na yebi ya motinga yebi ya moteka na bana victoire mwana ngazala na 6 mois lelo aza na 12 ans mais siko na ministre na ke braza to wata kuna ta bakopeta to bunda te na makambo ya lolenge awa kiye chinois na kati ya mboka oyo kiye indien na kati ya mboka oyo kiye batu wana nyonso oyo bazali koya komitombo malakati ya mboka na biso babuka ba congolais po bapesa ba chinois esika oh congolais bonio motema mabebo bonio lingi liboko ya congolais tikala kaka la se aussi lota yo zokoka makambu te yango tolobi ba congolais ngonga ya kolala ezali lisusu te oyo komi ngonga to telema balingi ba distraire biso bazali koya na épisode lolenge ba impérialiste basala ba épisode pour nous déstabiliser alors le kola to comprendre pe to donner ça bango lolenge moko to ali ko dénoncer gouvernement en place eza incompétent na batulaye tala bemba gomba linga distraire biso maloba oye moko alobaka ekangiye bemba tala fimbu na yo ndenge ekangi yo moko fimbu na yo ekangi nango ba congolais te parce que tozongi selo vidéo oyo acceptaka na akota et bongo lelo akota te pourquoi parce que ya dirigeant mboka pendant 18 ans eza faux débat eza ba distraction biso tolobi Bundande pour libérer la nation congolaise. Non à la balkanisation. Non à l'assassinat, à la viol. To moni complot la bino pe to beli bino. Ndenge papa Denis Alobako moni ndoki belela. Ma maman missionnaire na plus ronde to telema. To bundele kolo wabiso pegi lomboto la pointe noire bibish boseko la Brazzaville. Mijou kandolo et pa yozali biso nyonso to telema pe to bondela na tina ekolo wabiso République démocratique du Congo. Nzambe apesa biso makasi, apesa biso courage. Yakobunda, lokola ba malien, lokola ba burkinabé, lokola ba Niger, lolenge oyo balapi ndai balobi tokozonga simate likambo yekolo tokotikela pe bapayate lolenge moko biso pe tolobi tous les assassins na République démocratique du Congo kombo la bino kufa tokobomeke bino moko pambate bino boye pona ko détruire nation congolaise balkanisation ekozala te bananga bisika oyo bino bokolia ya Congo boye bake esambiselo ezali petango oyo toko libérer nation na biso toko kanga bino ebele ya kati pe ya libanda bokanisa te tango bokoloba nde bozali te na kati ya liste ya bakangami bozali po bino boboma mboka bino boteka mboka bino bosangana na bassassin po lelo bo balkanize mboka tokende kaka ndenge toza kokende kasi na mikolo mizali koya mokeli akotelema pe toko libérer mboka la biso po makasi ezali kokota la ba congolais pe aujourd'hui les congolais ont compris que vous êtes des assassins vous êtes là pour nous distraire po ete baboto la biso mabele kasi biso ba yikolo mabele tolobi mabele ya Congo ekokendaka te pe tokopesa yango bapaya te pe totali miso koyebisa bilo bapaya o bozali na kati ya République démocratique du Congo bomi lengeleke malamu po bokoyeba ngonga te pe mokolo te po biso moko bakolo mboka
tozali koya losako bokulaka ikala injustice oyo bosali kati na biso ya kopimela biso misala ya kopimela biso basalaire ya kopimela biso mai ya kopimela biso lotiliki ya kopimela biso esengo kasi boyeba ete malembe boshofaki oseya mpe lelo oseya ebandi komizongisa moto na yango kala te tokokutana bino ntoku na ntoku nde yango tozali kosenga ete kobanga ezala musika la bakongomani c'est lui qui veut la paix ndenge bolobaka lokota eli falancé prépare la guerre lokola tozali koluka ete tozwa lipanda ya biso babungisa yango te pe sanza yango ezali sanza oyo bapatriarche 54 babundaka pe Mobutu Sese Seko kukungwendu wazabanga Jendetelo Take Tumba asalaka pe ya mingi po ete kolo wa biso tozala Zaïrois dans la paix retrouvée. Alors comme nous voulons la paix nini tokoyi kosala na awande la sukisi Jendetelo Take Tumba partout oyo bozali bandekolanga oyo ezali sans océan de la presse congolaise kobenga ye ko souhaiter kobenga ye ko kabela ye ezali mabete pour les 30 à CPLA aloba pe moi likambo pour la nation. Merci encore une fois la maman bonheur na ba promesse na bino naza kozela na yebi que les 30 okobenganga. Merci na maman Jenise Manga, merci na Valérie Petelo pe na yo Valère Mangitou à les États-Unis. Partout bozali la patrouille la mort nous vaincrons. La père doit quitter nos esprits. Papa le frère de maman Clarisse Lamboka il passe dans une live. Ya ba maman Vava ya ba maman Jolie. Merci encore une fois la ba maman Moto Mojali partout à bozali botele ma poete to bunde tumba ya solo. Ba pour remettre Angola no bondi ya botar de bonheur na air monsieur Kokomela bino. Mamour d'Angola la mokite na Florencia Matondo Mido. Pour la nénité maman na Jolie na Suisse pe maman Dolo. To benga la maman Pierrette to solo les solo ya Congo. Eza boyete bande kolangai bo s'abonner, bo liker, bo partager. To bunde tumba ya ba vie pe ya babone na tina ete baloki bazonga sima. Congo ya yo ya ngai ya biso banso na awande la lobi to bunda pour la République démocratique du Congo. Bato ya Bavaria bozali awa tondi bino bo tondi basoda na biso ya mpiko. Merci na Kabou ya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Dieu, directeur recherche stratégique et personnel Sango Mokonzi pareil à biso babiso. La patrie ou la mort nous vaincrons. Tolingi bonsomi. Tokufa pour l'école. Ingeta.